basilisa koloba te bakolie baquestion kopose bamusicien na plateau esilaka te ntango nanu ntango babalaki Sandra Mbouyi, église epanzanaka parce que pasteur Bosco azalaki na baproposant 4 na 4 églises oyo bazalaki mécontent. Est-ce que makambo asika penda ozolobana na baéglise omoni siko elongo nga nazalaki koloba maktabu tu prends les choses à la légère. En fait, biloko yo yebi vérité na au Bruxelles yebi ozo minimiser parce que c'est à la portée de tout le monde. Mais sauf que ozo bateke meba moyaka moko finisa ba yakanyonso comportement na yo na défense non ozo discréditer na ba pasteur sérieux na ba moins sérieux nyonso. Donc bazolo est-ce que na makam mero puissant s'il te plaît mais tu la parole na yo s'il te plaît na panel ngana ko lo baba na ko manquer ba égarté s'il te plaît na manquer o égarté na zo est-ce que pasteur akoko bala mwasi o mama na bangwa betaka zeke na bandeli obinini ewo otato mona yo te siko atunya o bandela question Maman. Pasteur, akoki kobala mwasi o mama na bango betaka zeke pona basi matalatala. Ah, mwasi o mama bango betaka zeke pona basi matalatala. Makambo to zoloba na mama, eza monoko na yo. Eza ta na preuve moko te. Ndengo zawana. Kaka yo na yo. Preuve zali Bruxelles. Yo kana Saint-Marc, siko to kine no Saint-Marc. Yo c'est marqué yo kana no pardon na matsama ngo c'est marqué yo ibia ngote ke église wana za base bandumba yo lingolo baki oyebi musala mama sagiti oyebi musala ya tantine mado spaghetti te oyebi misala ya batu nyonso baya wana te ebongo ya yo musala ba passer entouré na bandumba te ya yo ezaki sika ozo luka preuve ya yo ezani oh ngana yana mobali nanga pona soki mobali nanga za idi akela kuna pona ibisao Nabi bokatanga pona nisi ko final Diko yo question tant moto azopesa matière yo zo tourner musala ni zaki nini ça c'est quelle question ils a positionné à défense et bon yo ça s'il te plaît yo tika no na ba malobana iswaka wana pardon bana donc c'est ma goko ka era te era azama lobe swaka mais beaucoup de dire rien mais c'est ma voilà ça no live nanga o sala mbri Nazo yebisa live te na bi maman azalo kuta maman Victoria azalo kuta makasi mais le kuta na ye ekosuka malembe parce ba rumeur azobeta ba rumeur akala e beta ma bazwa pe preuve te ya makambo baloba pona ba pasteur nde yango benga on souper le kuta c'est que kasi ozo yo beta ngo eza le kuta oza preuve te yo pona yo pasteur azaba ndoki babimanga na basi boy bazaka ba célibataire titan bayaka. Donc, si vous êtes célibataire, il faut abimana moi seigneur. Pasteur, vous êtes célibataire, il faut sakana baso za na basi andumbo bazo ba pasha. Maman Victoire, tu racontes une histoire pour rabaisser et salir les gens. Je sais déjà le cabal au Eza Osal et Mamé. Nazo singa bino ka ba preuve poto sila. On est non singa bino ba preuve. Tout à l'heure, tu as salué une femme mariée, Sandra Mbouyi, une femme mariée, une femme de ton pote. Hein? Ça c'est écoute un peu. Tu avais des kilos quoi, des les preuves vous l'avez pas. 2000 personnes. Les preuves vous l'avez. Toi, tu as des preuves pour Sandra Mbouyi. Non, je dis quand tu parlais, tu avais des preuves. Succès, c'est une preuve, les lots, pasteur Assambo kaka les lots. Voilà, aromata. Amata. Pour ça, la preuve, c'est bon, le baga est belé, Adrien a l'objet belé sans preuve. Victoire, belé sans preuve. Problème là, aux autres qui et preuve. Preuve. Prends le micro. Preuve. Papa, preuve, s'il vous plaît. En fait, et là, au moins, ça n'a pas si n'a pas si Maître Blacos raison. Au moins, parmi Batou Oyo, Maître Blacos a tout à la pasteur. Lélo, Marazo peut se mettre Blacos, c'est matière, moko. Tu sais, quand tu dis, Natambola na ba pasteur. Ba pasteur, n'y a pas Tambola na yo, je vais à la place, bah, ça va regretter.
zalaka na qualité moko boye oyo bato bakoganye na kati ya accompagnement na yo maloba na wana ya sukali ya pamba preuve nde botika bapamba bamaloba ozoloba bobimisa Adrien abimisa maloba pamba wana boloba bobimisa. En fait, les ridicules. Audio moko boye lelo ntango nazali na panel mo boye lobi au fait parce que toi oyebi ke pasteur Bosco nanga nalobaka elo moko na oyoki pasteur Bosco amati mais azokosa ke azaleki na bango suka mais nga na reconnaître voix na eso chetembe na enregistre ke na chelo siko amati po expliquer nga po alongola likambo ya kindoki oyo bakanga biso kindoki te ça c'est faux babota biso katanga di pasteur nazo reconnaître voix na yo azo continuer konye déjà pasteur azo lobaki azo continuer konye pona kolobaka ke eza yete ezali 4e na bango azara na États-Unis mais nga na yo ki voix na ye andoloba malembe eza na lukango bolobaka nana na lukango tia ba preuve toke na ba preuve bokitoko nalobi bino nyonso bozopesa nga baénergie mais à chaque fois makita bazoloba eza kwa aodéchange nga téléphone oyo amaki ekomi kindoki Adrienne akosi Nene akosi Maman Victor akosi donc nayebi eza team bozokosa mais team bazaka mboka moko te neti nga mpe nakomi team. Écoute Marc Tabou l'état qui a biso audio je n'enquête sur les basiques dans l'ongakati couple là c'est ça le non to aider Marc eza team net nini et oko élaborer netien au lobby qui était na eza team boy eza team pourquoi parce que Marc Tabou yoka pasteur azoko sanga ke eza yi vas-y lobato yoka fois wala mongo na epona yebi vas-y akota kia vas-y yoka eloko eleki na kati ya voice oyo en fait maman a parlé na temps présent aye kochango na 3e personne maman Victor amataki na live wana azobeta ba matière parce que akoki te amati na faux compte à se présenter le rôle à 4e leki mais sauf que na ba explication na certitude en aucun moment alataki poso ya leki parce que koza côté moko ba audace ezoleka na reproché plusieurs fois yo za 4e ya mobali moi je le 4e de ma famille aux audace ya koloba tu as reproché à ma femme que moi j'ai épousé mais non longolobi non et il oublie qu'il est petit frère et il conjugue maintenant ba fait alatisko ba fait wana alongwe neti grand frère azaki ko se plaindre c'est pour ça que je vous dis tant bongi au moins même pour tricher à l'école il faut être intelligent pour défendre il faut être intelligent de là au bossani logomoko amemelanga ki star leki ne wana amemelanga ki star leki amemelanga yom tozaki ne na libala kaka loba amemela yaya na biso ki star ozoma même pour na ko tricher il faut être intelligent succès ngana lobaka eloko moko yoka excusez-moi na lobelo na comprendre que liboso na bata mayele bato batraitaka bino ntango mosusu bavo rien o bato moko boya baréseau sociaux mais nana bato barefléchisaka bazokende nango te mpona intérêt ya intel mais baorefléchir par rapport toza bahumain ocomprend life oyo na apprécie yango fort parce que tolinga te tozala manipulé na réseaux sociaux il faut tozala bato baorefléchir que si ça ne va pas totelemi eloko me nga na sepeli eloko moko merci na bino bato tout boza maman. C'est pourquoi j'ai compris que pasteur Mpozotinda Saint-Marc. Non, vous comprenez. Batinda te tozana bato baza mayele ba pe bazo bato. Era na plus une minute, vas-y pour te faire de parole. Par rapport à la question yoki. OK. Ya on lobby maramuto oti koyoka. Pasteur yemoko akoyi na piège na ye. Ozomon. Pe manière où elle se présenter en fait tout qu'il est sur base il y a respect il y a des couples tous en ont hypothèse azaki 4e na bango en États-Unis voilà un petit frère soi-disant entre guillemets tout qu'il y a une hypothèse non il y a manipulation voilà un petit frère qui habite aux États-Unis qui a l'audace de parler comme ça pour un couple qui vit à Bruxelles P 4e tous en ont logique il y a âge à 4e aux en audace oya lobana na mwasi ya yaya na yo
soit disant aux États-Unis. Et puis mon loup est raté. Merci beaucoup. Mine de rien, leki ya bosani kaza leki na profil azongi yaya alobi amemelaki ki star amemelaki ngai ki star abosani kolobaki amemelaki grand frère ki star to amemelaki famille alors ngape na lakisi olakisi etanki nani ozo comprendre eza ye moko passe amataki po se justifier azolala te moniti mark taboza amati akiti bazani na chombo monte demati côté wana senga preuve donc moto yoka le plus ridicule dans cette histoire moto liboso c'est Mark Tabo et Mark Tabo a été donc basali échec il y a avocat to moto ba choisir aya ko défendre le pasteur il a exposé les pasteurs à tous les niveaux et il est trop ridicule. Maman betake bordi moi lobi. Est-ce que Mark Tabo a image oyo ya ko défendre biloko? Oloba ki lo mo bukata nga maluba. Omoni lorsqu'il y a des choses qui bougent dans la communauté maramu ya ba couple. Papa, même par politesse, to yebi déjà biso nyoso monto série azate na ba biso. Et lora liboso to respectera nanu mwasi. Ata bo beta bordi, bo respecter nanu yaza mama bana abotaki. Babalaki. Marc Azan a respect mon côté vis-à-vis à Bassi. C'est pour ça que je suis revenu pour dire, s'il a eu le courage, il y a moi sur Bazaki qui est en couple, il y a Rolo qui est moi, mon quoi, bêta 50 coups. À quoi bon, à quoi respecter maman Sandra, ou à été. Et tant que mon va retomber bêtier na moutou, n'est-ce c'est la biso les larmes des crocodiles, ba maman bolim bisanga. En plus, attends, on yozolo biso to comploter. Ouébi pourquoi Marc Azan pardon? Parce que moi et Marc, tout ça qui n'a projet de Kenakin, sorti dans 50 coups, il avait peur de perdre les contrats de Zaki Kokindi. L'arme de crocodile n'a pas sauver le contrat. Malgré ça, bateau n'a pas comploté. Quand même, il faut les billets, on est parti faire cette mission. Il est là, il m'entend. Et pas Franck Stéma, si je ne me trompe pas. Il est là. Tout ça qu'appartement, il est là, Tokinda. Donc, pardon à Yezaki Nano pour nous respecter dignité à Banabasité. Pardon à Yezaki pour nous sauver le projet au Tozaki Kokinikosa. Il a pensé sur ses intérêts. Et Era, on est important. Il y a parce que voilà, c'est quoi pour combien les à côté? Non, les à côté, le problème est qu'il fait semblant de ne pas comprendre. Donc, Maramignon, c'est que il y a le preuve. Boya na preuve. Bon, ata loyauté à moi et amitié. So balobi, si ça bima un petit monde à Melun. Aza mobali. Luka moyo équilibré. Yo ko vanda te nyonso balobi do pasteur na dépôt ya na vina yi. Apesa mutu bizute, do pasteur na tenga mate, nyonso ezaki ba rimer, nyonso ezalaki boye, c'est trop. En fait, vraiment je trouve Marc très très ridicule. Et puis balobi que maman Sandambuya aba la vierge. Mon témoigné à Balaki vierge, mon bali est mon Balakaï. C'est que yem découvre pas couta qui moi c'est un vierge. Parce que vous pensez à Bataba. Alors, le moi si yo Balaki vierge, n'a ni fallait l'accès vie. N'a ni fallait orienter. Yo Diego Kao, yo tous bapesi au bateau de Moïse. Yo kuto uti li bala mususu zaki soki na Hélène ya policier à utaki Hollande. Et simbité, obimi obalite. Yondo zaki na expérience ya ba mabalo za na ba échec. Travailler sur ba échec na yo opesa vie meilleure na équilibre. Allez, Mark Tabo mais bras droit. Na nyonso bino boloba, ya zo ya na réponse ka moko et loko ebomi couple yo eza ego. Oui, bazaki na problème infidélité, mais o ebomi libala wana eza ego. Quand tu défends le pasteur Bosco, ego na besoin kizena. Donc loko ebomi libala eza lolendo. Na préféré na moi soit bomi libala likola lolendo po ayebi valeur na et au marché na mutute. Là je suis d'accord. Bokanye l'infidélité te bokanye la trompérité. Marc a précisé. Et là que bomi libala ego. Pourquoi botoko ma acquiser basi ba ego? C'est lorsque tu comprends que moi si on détruire rien te ou manipuler te ayebi valeur na et comme elle est orgueilleuse. Non. Bobalo liango comme ego. Non. Bo acquiser na ba feu be maki libala. Vous comprenez? Quand on a souk ça, on t'attend aux autres ba preuve. Yo ta mon loba robeta à 50 kuna moi. Oyaga na preuve. Na poto. Ata kutu lapin.
50 trous na moi. Nazwa liboso nazwa sima yo mutu lobango yo yaka na preuve. Totuna ko ba vidéo. Merci. Mais souki na yemela mai pardon. Marc Tabo moni ke makambo ezo tiré de partout et vous a bien été na défense nous sala intervention na nga suki za boy ba observation na sali Marc Tabo za tellement loyal ozo bosa pe yo posa na image na yo obosa noza pe na vie privée na yo ke makambo tango ebimi o toucher na yo mon kopi ti tango yo zo ya ko salir mama Sandro zo bimsa makamne na place publique yeba ngo ki ozala ba répercussion contre yo bat nyoso tomba oloba ko kanzate ba yo kota basali ba réunion comme ozo prétendre wana réunion mo isalamité sauf qu'ils a vérité timba mama oba o mataba oloba mutu nyoso azo ya koloba yo falo tala nga pa na désolé nazo placer esika mo boy mais komona yo na façon olobeli makambo na bassesse na légèreté nga nazalaki étonné nazalaki choqué non bato babia bozotala te makambo marka azoloba na tabo mambo yo olobi wana nayebi te so ozongaka osenga pardon soki oya olobaki ate tala boye parce que yo olobi oza artiste 6 artiste 12 artiste pe erni parce que oyebi ke paster na minute oyo aza connecté bowana kimia te booluka boyeba mama Sandra alobi ni po yepa alobi oloba na ye pe te ozomona paster alobi mingi ye wana mati na live bomona bato baya bazoba te na live moko wana alobi na reproche ye mingi mpo na kistar amemeli nga kistar azoloba ngo na personne oyo eza présent azoloba ngo na première personne il parle de lui-même côté mosu aye koloba ntina niveau ya famille amemeli ya famille non moto wana mate na live wana aza nani ye moko paster paster ye moko aye lisusu koya kosalir ye me na cachet na face b ke na aleki na ye seke oyo ekomi da 3e live bino bo famille ezosala papa Sébastien abimaki paster ye moko aye kodementir siko ta marque yo lelo ozwa kocontredire paster po paster alobi eke ya kosala mambo wana te aa na famille na aza na mwasi talakisa biso alliance na live oyo lisusu donc ekomi 4 jusqu'à preuve du contraire makambo ama sandre meza barimer ye source ne nano elobi elo te na nene anda osala ne matière na ye non makambo nyonso nene alobaki ani na raison c'est que voilà moi pour moi voilà c'est que matière à nene ezozala na partie à vérité bino bosouffrir que pasteur aotambola bien te bapaster bose repentir bahomme congolais oyo bino bozozala tobali mwasi ntango omona libanda ozomona eki abwa ozwi na ndako olingi odimine basi nyonso tute nde badimina mosu aza na étoile na ye il faut savoir kogérer oloba eza likambo ya ego toboyi te yo ego na ofale ezala esala mais tu as senti que mwasi wana eloko moko ebrie koleka yo tu t'es senti menacé na po na wa mobali olingi odiminie na famille na yo na mama na bino boyela mutu bomoni ke bokoki te bopromettre ye siko campagne de marque osala ye mo paster abimi c'est clair c'est normal to finir yo merci beaucoup maman Adrienne toka Victor pe aloba ok papa to wana nazolanda wana na seka c'est alors merci beaucoup Maman Victoria, donc ngai mpo na nga namona bon wana eza ide na ngai nalobi bongo kaka nazomona na bana ya Sandra Mboyi tellement famille po tosisa audio tellement famille bayinaki ye mpona étoile mpona kistar oyo bango balobi awa bino moboyoki nga nazomona ntina bana wana batrika ye mpona batrika ye spirituellement mpo mpoka bahumilie kaka mpo bazofinga na bana nga namona famille moko boboti bano baza na problème pourquoi bokofinga ouais oui pourquoi bokofinga bana s'il vous plaît bango mibale en tout cas nayebi te so moko to bango mbale il paraît que bango mbale baza bien te parce que il paraît nde nayokaki na live moko babi ke mama Sandra me nga namoni nayoki ete alobi ke baza compatible te mpo baobota bana ya mabe il faut divorcer salima. Alors, il ne faut pas divorcer par rapport à ndenge badire elekai na ba live wana. Non, non, Belgique, s'il vous plaît. Oui, il se murmure que voilà. Et puis batrika ye pona bana. Pour to boya ka kuluba mambo spiritualité batrika ye pour famille. Ouais, tu le dis kaka. Bon, on lobi au moins on a vu il se murmure que. Ouais, là je comprends. Ouais, très bien.
Donc, parce que tant que babala qui baba qui a vierge, d'abord basara mamba coutume oyo balu baba pesa kana vierge wana, moi c'est za vierge on babala qui est pesa qui ba coutume. Wana pasteur Ruanga na ngote lelo ba koma kofingi kazaki vierge te aki na libala luso oui babala ka mais mariage ezai consommé te. Et puis tant pasteur abali église e kabwani problème bazala ngo sikoza likamwanda. Likamwanda ko botuko somba. Ndako tango basombi mama Sandra zo so contrat mon ebiti so mbongo ne amajabu. Apesaka une ya apesaka le quoi na 100%, ya apesaka le quoi 80%. Pasteur apesaka le quoi ba 20% na ndako wana. Ndenge baza bango mbale pasteur zo banazana on alia toza na ndako bolo bana raté na ndako. Pasteur penda greffer laquelle ba penda fatwa moi sinanga sala oh excusez sala oh yoko sala. Bazo pousser à bout pour abima. Yepa na epesi yoka attends et comment on a que yo a lokuta oui que na regretter benza regretter kaka ba manipulation notre yebit na réseaux sociaux mais yebit c'est quoi mon intérêt d'abord c'est quoi c'est marque souci na za totika oloba ba tumsumba lo bade c'est allo bana c'est la question na erazela pardon c'est marque souci on place botaye pas maman va passer mayebo na ba whisky mais là qui yo mto mela whisky ngate tika lokuta parce que mona ngana pesa mela whisky sema bato suba lo bateto tiko yo lo ba azo banga mela whisky ayebi bien que la mela whisky o ko vanda na ye azana jeep na mo akitoko na Kinshasa zo me mangato kei atika lo mona ngana meli whisky qu'est-ce que ça makamolo bana franchement na regretter na comportement na yo mais non na ebi era na boti. La considération, franchement,